Moi namboka le blanc Congo makambo lobby na émission moto salaki bane Congo bozana na matoi ya koyoka yango tango na diffuser yango comme on dit à latin le verbe audir, écouter et entendre. Les blancs Congo makambo lobby ils ont intérêt à province à Congo central mais tous na matoi ya koyoka pe ya kotala mambu ludia lunwa luvangama luzolele biambu yetangwandi c'est fumutoto yalaka yalanga jodi batu tuidi vava machaka mankuyu président de notable de secteur de Patou élu président groupe d'appui makukumatatu kilo ya Congo central les blancs Congo fumutoto yalaka yalanga liso ya Fati Béton territoire de Lukula amen 2023 Fati Béton bandeko bolandi ngai mingi te mikolo yo bozoyo kangai te pourquoi silence nanga elobeli batu mingi batu ba bengi ngai pourquoi les blancs Congo zolo ba susute ezala ba groupe ozole kasuna ba écran te nazali na silence ya étude bandeko lelo yo betke tumika bao biloti la ba didintu pinetre tozolo ba sikoyo ba vérité bandeko eza pasi nazo bandana na makambo oyo bandaki nanu ya ba élection ya Congo central. Ba élection Congo central tangu vision na ya po biso ba les blancs Congo to soutenaki gouverneur Atumatu bwana Kundiambote ba makambo ye kokweya ba suspende ye to zaika fidèle tina suka ba élection tangu ye mwana sa la position Nathalie Boye ba secret na ngai ba pesinga vision na njambe na nga balakisi ngai to soutenir Gibandu Ndungidi na Keboye na prise de contact ya gouverneur Gibandu ba yambaki ngai na maboko nyonso akofungwama vision mon PPP saki il faut que soutenir gouverneur Gibandu na kei po na rencontre oya Kinshasa réunion stratégique oyo nyonso oya ba élection ngai na saki wana na to koti réunion premier jour to kangi ba stratégie pe na yebiso ngono tina yeboye président assemblée ayebi o savant wana mutu na biso deuxième réunion to ke bakamonyo so kitoko ba stratégie nyonso oyo basaleli ba élection ngana yebaki yango ngana lobaka te secret d'état so na lobaka ba secret d'état mais lelo yo ata gouverneur Gibandu ngo kitana pas tout pour ngana yebaki ba secret d'état mais natika ko bimisa ngoti nine ya ko sala ngai na fandi na moka na ke na base na territoire na nga Lukula président assemblée provinciale Jacques-Claude Mvweba abengi ngai les blancs Congo ndenge nini abi bien ah mais ndenge nini suye na weza kaka nani ka uzo soutenir ngai binonga uzo soutenir kaka le docteur Gibandu Ndungidi abi ah ndeka omonia balanga j'ai commis déjà et commis ko bangisa ngai mais président comme lo ndenga omoni ayeko benga nga susu le blanc Congo ngaza guide oui na minute wana azaigi non pas sa président assemblée abisinga le blanc Congo n'explique bien ce qui yo le moment clair soutenir Rolinjas en tout cas bande konanga Rolinjas na yebaki ete nazomona kaye mwana matadi boyime ko yeba ko fanda ko sola na ye rien limeo na pe nazalaki na ngote abi il faut soutenir Rolinjas na ça va nous répondre après ah na sengi na ancêtre na ngana njambe na ngai na kepe na ancêtre oya vivant qui simbia bwala otoloba kombote alobi les blancs Congo kolanda Mvwemba te soutenir Gibandu qui simbia bwala azamuku seme na oloba kombo na ete abi il faut soutenir Gibandu
na sengi na bansetre openja bansetre mbadu na sengi bansetre bachinga songo banini na sengi kombo ezobiba na tableau Giban na yebisi mbuta ngai yaka matati tokutani no mbuta ngai na osoutenir kaka Giban alobi non yete il faut ko soutenir kaka Rolling Jazz ake poto parti à poto bande konanga namona bengi ngai abisi ngai les blancs Congo soit numéro ya Rolling Jazz déjà nga na pesi numéro na pa Rolling Jazz benga yena na ibise mokonji non comprendre surtout lingi nini alobi ngai nde président assemblée muta ko lekeza Rolling Jazz ceux qui nga na zokosa bande ko G8 bayebi assurance to zwaki alors nini salami to bengani na mbuta Rolling Jazz lobimbo les blancs Congo to monani apesinga ba assurance alobi non président alobaki na benga yo soutenir nga boye kamona zo loba so na zo kosa témoin na ngai ye moko aza viva za sénateur Rolling Jazz sénateur Rolling Jazz na yebisa ki vérité au monde na yeboye nazo soutenir Giban mais président zolo bakanga na soutenir yo abi non président peut apesinga ba assurance nga na kozwa boye yo za grand leader okokende te côté équipe ko pola pour mbuta Rolling Jazz azali na confiance na président na ba député to fandi poto banakozonga matadi na moni siso appel ya président pona koyebisa ngai les blancs Congo mona sénateur mwaka ngabi ekomi ndenge nini yo tininga epa ya Rolling Jazz yo kaka susu ozotinda nga susu na sénateur mwaka na mona ki yango esepisa kingate même si président il faut opesa ngai vraie position na moni déjà obandi ko kotsanga na libulu ono wana esale mwasoni wana kokoma kaka amona nga mabete mais komana ngabimbo babiloko aboyi na kokende nga moko te nazwi kombata susu ya Rolling Jazz na bise kombata kende kotika ngai po namona sénateur mwaka mais na comprendre vie na ngam vwemba te ni nzo na sam na mona na yeba ko koma na sénateur abisinga les blancs Congo président assemblée lobi to travailler na yo na yebisie na ko travailler na yo te mwaka za vie na yebisa ki na soki na kosa témoin na ngai yepe mwaka na yebisi na ko travailler na yo te vision na nga déjà ezaki na Giban na bomi na ngai secret d'état ko yebisa ye batinda ki ngai kaka na mutu oyo président assemblée Jean-Claude Mvemba ye kaka tinda nga na Rolling Jazz alingo tinda ngai pa na nga bino accord na raté le gouverneur na ye na Rolling Jazz na kotika la wana fixe oh non il fallait kaka abengi na bambuta musuna ko tanga bakombo te bambuta la babengi sanga na bandako nga epse yango nga na soutenir Rolling Jazz na ko bouger sur ce point bas to bani la guerre na ndeko Mvemba nga linga trahison te yebisa nga vérité soki Rolling Jazz ozwa te po natika na nga ko kolobla makambo ngo na bima o te zala calme to bongisi Rolling Jazz ozwa to kei na matadi ndeko Rolling Jazz aye kotika tala biloko kamio mobimba biloko na kati ya résidence ngamo président zo sire nga na Rolling Jazz makambe sili yoka kozoswa ti 4h du matin asika kingai azo sire biso pardon 1h du matin à 0h biso eto kei oba mususu babuti kokota susu alo bande ko na ngai tang na moni élection salami
Rolinjas a eu 4 na premier tour, abimi 3e na 5 voix. Maman Ngoudianja abimi na 10 voix. Le gouverneur Guy Bandou abimi na 10 voix. Et ça là qui nga malili ngarbia papa ou ya trahi ngai amotema mabe. Lukuta et tongakate. Ba flaziem vwemba so baza bato vérité. To tout nier po et comme gex kokona na ndako na résidence oh mais yo bino bato mfemba voter bisote to bengi alobi nga na voter Rolinjas mais nga na zo comprendre gouverneur de province Guy Bandou Ndungidi balati si wapi na président Jean-Claude Mfwemba alati si loko nini un gouverneur mutu oyo aboyaki ngana soutenir yo lelo yo zisusu ozo pese ba ministère pe mutu oyo alobaki a votaki Rolinjas po alobi a votaki Rolinjas a votaki yo te po soki ndeko Mfwemba soki na yo kaka olongo lekate et soki wana te opese ba ministère opese susu péage azui bana na ye mwana na komi 0,2 ya péage ya Kasangulu. Alors insolence monsieur le gouverneur Guy Bandou Ndungidi pouvoir no eza njambe pouvoir no eza njela te eza njambe Mfwemba bundisa yo Mfwemba tanga bundisi tikaye ndeko Mfwemba akoti ngai na erreur grave pona les partages Diom Ndongala, les jeunes Diom Ndongala. Oyebi, na solo qui na maître avocat ya Diom Ndongala, ceux qui bango moko, sinon le blanc Congo a déjà en prison. Voir Yépé, président assemblée provinciale, sinon a déjà en prison. Voir Papilev, sinon père a en prison. Pour la nini, biso to landi, mu pepe na ye, tango zolo ba viol ba nini biso pe to ye ko loba makambo wana o makambo wana yemne kumfwe ba yebi ezaki montage na reine ya ba manda wana ye akwa zaki piki sekedi donc ndenga zaki muntu penja ya kiseke de père aboye ko trahir kiseke de père et ya ko senga sikoyo ba ye na ba négociation nyonso aboyaki yango basake sacrifice wana onde Mfwemba ayebaki histoire mais abombeli biso histoire ayeko kosa biso ono a violaki biso pe tala kaka to monga guide lobe tokei bande ko na ngai président Mfwemba aza lukuta biso le problème likasu boyoka batondolo balikasu toyebelaki ezalaki ba $500. Mais ngamo na koti na avocat ya Eugène Diom Ndongala likaso ngo eza $10,000 po bande ko lelo boye bakate eza $10,000 likaso $10,000 ezala soki balobi basoma makaso $10,000 c'est que Kasangula mwanda makaso nyose kupanjana na kati ya babalabala po ekoleka ekozala bele po makaso voire même $100 ekolesa Matadi Mobimba. Pour le cas, c'est ça combien? 100 francs. Si on m'a cassé à $10,000. En tout cas, ndeko Mfwemba, olingi ba jenité. Biso tozalaki na yo. To souffri, to sali ba sacrifice. Ozi ba mbongo ebele. Ndeko Mfwemba, président assemblée. Isa passe na motema. Bandeko na ngai ya Congo central pe national. 26 provinces nazole la pona pas ces amotema province Koufi province za kufa na tête ya muta Moïse Katumbi Mfwemba province za kufa ba mbongo azui pondeko roli ayaki de na mbongo tangu yazo tindanga déjà nakena ndeko roli nakene na mwaka donc ba depuis ba mbongo nyonso azui ya campagne biso ata infra tozoate aye ko kotsa ka kutu conflit na Guy Bandou Ndungidi ils a grand conflit et pesa ki maka moko boye na bimi traître na tiki bango na njela mais 1000 chances ndeko gouverneur
na vice-gouverneur, na conseil politique, baza, barankine te. Pour ça, baza, barankine, na no suka wapi. Pour, bangole kana même pas. Or, ceux qui ba kitengi na pas tout. Population wana, tous les gouverneurs, ba kitaka wana. Ceux qui, avant, ils ont ma pamboli à ma casse, il faut qu'on y ait à ma belle wana. Pendant qu'on a un dénoncé, naza suna mvoye mbate. Donc boye bango naza suna mvoye mbate pe nazalaki na parti politique ya mvoye mbate. Nga nazaki déjà na association na ngai groupe d'appui makuku matatu et soutenaka ba mikonji politique. Alors tant que tozo travailler na moni ndeko mvoye mbaza lukuta. Oyo abimisaka yango te ezaka na motema. Bande ko na ngai mbuta mvemba mina ye libela. Akufi mission na Congo central Sony na ba élection oyo. Sony o ba benga Sony Lingomba. Azui ye moko titulaire azui mbongo ya batebele mvemba. De eloko nga na dimina ye. Azo ye bisangai na postuler na parti na ye. Na tuniye na parti na yo na postuler toko soutenir nani na présidence. Ye alobi ye aza muto ya Moïse Katumbi. Minga nazali so Fati Beton. Ndeni na kino soutenir muto ya Moïse Katumbi. Toi ndeko mvemba akosa ngai banato banda combien de personnes yaka na ba liste na kotsa batu na msala na ko yabu eko batu ngo bakota akakate akosi me ba leader mususu ya matadi to zokenda bango tika ba liste lukuta tina fief na ngai akosi batu na ngai aloba ndeko na ngai na bana ozala kaka na maka mutande mwana azolinga kitisa ngai akunda ngai do ba ranki na biso eza pour nga na boyi ko soutenir Moïse Katumbi pour ceux qui nga na soutenir ma côté na parti ne c'est que na soutenir Moïse Katumbi première rankine wana deuxième rankine eza problème ba élection troisième rankine eza problème ya kokosa nga ba liste belé mais apesa batum salate honorable Adrien Poba atika epole bazo yokana te po ndeko mvemba lingi ba gauche droite luvunu na sengi na ba député na biso provinciaux na sengi na bino po bozala na kimia po province na biso ezonga na bozitu respect fabolongola ndeko mvemba po asalir déjà ensemble tant boutique en tête oyo aza bilialia. En tout cas, ensemble, qu'on kende liboso te. Pe bozo aider chef l'État te. Po ndenge ni boke no tia en tête, muta Moïse Katumbi, aba no diriger biso to boyi ba opposition. Na minute oyo, biso to ko soutenir président Fati Beton. Alors, ne to ko soutenir ye. Tant bozo tike la biso, ndeko mvemba na tête. Et ils ont ça là, bolingi na binote 2023 va voter Fati Beton na kati ya Congo central. Biso ba liso ya Fati Beton, ya territoire de Lukula, to sengi na bino ba député, il fallait qu'on libérer ndeko mvemba. Azonga na ban. Pena zo senga na gouverneur de province Guy Bandundu ngidi. Kopesa ndeko mvemba confiance te alingi yo te ngai lelo yo le blanc Congo soki lelo ngai le blanc Congo na sisa yi campagne na yo te eza ndeko mvemba soki nga na zokosa lelo parfois oloba akotinda batu na yeba yana ba droit de réponse ba kende ko tuna nanu Rolling Jazz na nga la yeba yi Rolling Jazz te na yeko suto kutu Rolling Jazz za ndeko na ngai na yeba kiete or propre ndeko na ngai donc so na yeba ki Rolling Jazz mutu atinda ki ngai na soutenir ye so na yeba ki mwaka ye mwaka heureusement nazalaki mutu moko léger sinon ngo komisa ngai même na 22 candidats nyonso na banoko kende mais amonaki guerre bandi biso na ye
yango nazo ko senga na chef de l'État Fachi Beton ngai ne liso na yo ya territoire de Lukula les blancs Congo défendaka yo butu moi naza pe mutu moko ya pamba la te naza na base ya makasi au 2023 to mata to kita yo koleka mais na sengi susu na yo en tant que pouvoir eza biso ndeko Mvwemba alongwa na tête ya président assemblée provinciale pour Congo central toza na besoin kizitu respect botosi ndeko Mvwemba soki kaka botike na Congo central eza lokola bozoko fongola Moïse Katumbi aya ko dévier biso ba pourcentage mususu pour onga zoloba conscience na yezo ko sala ayebisa ngai na kosuye a soutenir Moïse Katumbi azamuta Moïse Katumbi yango ngai les blancs Congo tozoko senga ifa longwa bande kona ngai bozana kimia nazoluka vwe kisekidiste natali na koti na bimi na moni un jeune Diom Ndongala yependa ya solo pena natali na vérifier na sali ba recherche na nga ezate o eloko mobo ba yeko kuta na basangana non mwana yinjo donc tata ya président Diom. Alors il fallait nga soutenir toujours parti ya bane Congo ndenge il fallait soutenir parti ya bane Congo en tout cas parti na ko soutenir DC wana eza parti o eza na vision ya président de la République to soutenir pour lelo yo nako kindete na parti oyo eza na vision ya présidente yango bomona ngai na kota na parti moko te base ba déranger nga na loba nazo vérifier ko vérifier oyo eza te na bandi ko vérifier ngo lelo yo ebeti déjà me ba une année à 2 ans naza sollicité na ba parti ebele nga les blancs Congo onga nazo loba batu nyonso ba kolanda nga na écran ba koyeba oui bango mo conscience na bango ko sala notre société qui les blancs Congo nazaki société je crois mais na ba 20 partis mais na lingaki te na côté na parti oyo eza na vision ya président de la République te yango tanga na mona DC na mona IDPS na mona nka eza eloko moko baza na vision ya soutenir président de la République pour Congo na biso ekende liboso omoni président pour travailler malamu yango bino ba vrai kisekediste boya ko tout fait présidenté tous les kisekediste ba vrai parti oyo nga zomona neti ba DC ya les jeunes Diom Ndongala soki ba parti mususu peza na ba vision wana na toyeko baksa maison mère IDPS soto bibisi ba député ebele président pouvoir na yeko fana na kimia yango na sengi na ba membre nyonso ya DC bozana kimia nazozela nomination na ngai kala mingi te bokoye baba ko changai wapi kasangula mwanda boyebi wa bako changa wapi boko changa wapi bozala calme pona yebi na minute oyo biso nyonso tozala makuku matatu mais so sa parti na ina mulenda soutenir pour même na ba élection mekuma pembeni il fallait que kotsa dia une tour na kati ya parti DC ya ou même na parti yina kina vision ya pour soutenir chef de l'État pe manatama baki fona ki toi di kaka na vision ya papa Etienne Tshisekedi. Alors moi na peka na beto baki kaka la même vision. Alors na bubiai mukina parti na base ya munyonso kasangula mwanda en bas fleuve tela partout lukula menozaba mekotana parti ya jeune Diom Ndongala et jeune Diom Ndongala ya ikele doyen beto ya ike kombata ya iba vunila mambo ya viol tumu vunila mambo ya viol
mutu ya ndombe ya ntete ya beto ya Congo Central me na mambo kuvuni na mesala 7 ans na kati ya prison samun bazona ba kitsan d'esprit ani ndima kaka ku soutenir ba pouvoir yina kaka mais amemanga nandi yandi vision nani vanda kaka Etienne Tshisekedi. Alors Boubiaï anke lavé, merci beaucoup na justice ya vérité ya Congo. Merci pe na ba justice ya beto ya Congo Central, ba procureur, ba général, ba ane, samna ni mwana lomla ba merci. Tension voilà ba vote ya na kati ya Congo Central na ba bêtise. Yina panja beto. Kazi ya beto salaka ya fandaka ba danger provincial. Panja beto ya Jean-Claude Mvemba. Samuna kutala entourage nandi bakena zona kufutula mambongo ba député fe bakudia bambongo abatu mingi mingi aluna yani mosi diaka ani baka mambongo abatu mingi mingi donc yake kia ditala kutu na beto roli de jetu pesa 50 dio mi makazu $10,000 makazu kamia mvimba ya bima kuza kuna ba assurance pesa ka luvunu de ya au gouverneur de province. Ufwana na confiance vena na tata yai ange vutu la province na manima utala ve mandat ya itala mandat ya 2023 betike na besoin président de la République ani luta même na 90% na province ya beto voilà confiance na papa Diom Ndongala cordon national ya parti ya beto pesa ni confiance beto diaka betike soutenir nge de A à Z betike sala njila monsi samu na kutombusa province ya Congo Central ya kwenda na Ntwala. D'ailleurs pouvoir nge yake ya Njambe na banset mumu mona déjà mais pour que nous n'y aille yangu ya fukumuna munu Mvemba angina pese na nive pour que anva na pese anle na tuba mamba luvunu ve luvunu yake mutseke bo alave. En tout cas bapanya mu ya Congo Central na bapanya munu ya base ya territoire de Lukula mambu ben vana zona musadila ina ben lomba musadila po yake move yake base tindaka munu mukota na parti ya mbuta beto Diom Ndongala. Alors na Boubiaï benuzaba muke na parti nandi première vision beno muke sala changer à ouvrir mu façon me côté la kwaku tilo fois donc ya ke parti ya beto ba ne Congo pour baluba ba ke ba neva beto baluba mbuta Diom anke noko ya baluba. Alors akobetke même vision na président de la République donc ben voilà calme tama mingi ve ben ke zomona document mu ya officiel ke na zona bima tama mingi ve